Coucou la famille, bonjour, bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Coucou, bambote ebele, bisika bizubino, zambalola e bako pambola bino bande konanga. Voilà, toza tongo, les 12, voilà, outa. Naza katia Copenhague, voilà, na hôtel, na katia Copenhague, na bimi moi libanda, to beta moi li solo, to solo là. Et ça là, kitoko makasi, voilà. L'éclairage, on paye ça là, bien té. Maintenant, on a changé la position. Comme c'est que vous avez bien, vous avez changé la position côté boy. Comme c'est que vous faites ça, moins éclairage. Et vous faites ça, moins malam. Voilà. Coucou la famille, bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele, bisika bizubino. Bande konanga na ena seksabino na moi li solo mona ekokuta ana Scandinavie. Bande ko vraiment tous à la prudente dans la vie à mutekoko basculer. Alors na avant continuer na pisina ba shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel. Bayenge na bande ko la so bundu dia Congo na église ya PV ya Longo. En tout cas boboto bondeko na kati ya mabota na biso. Bande ko na bimi libanda place on pe na bimi bato ba exemple zo ande place ba filmer bato bazo ya ko filmer na tongo boye. Moi pe na loba na chambre ezate wifi alali. Voilà, tozota mingité, eza juste tout soba tout la sa conscience. Bon, ngai chaîne nanga sur les baoba il a sa conscience. Donc je suis là à tout moment juste pour na sa conscience moni. Et ça là bien ma casse. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Vous likez, vous partagez et ça la bien ma casse. Voilà, na mikolo ezana ebele na Scandinavie donc ba live mikolo to bossa na ona no na bando kotaka de temps en temps pour na sa conscience na kati ya communauté kande to sala ka vraiment bo like mission, bo partager et kozala kitoko makasi na singyo ebele te soit kaka partager na batumi balimisa tumine bala sa conscience tant ce couple moko et ko sa conscience nango parce que eza passé na mawa mobali moko azaki ana Scandinavie azaka marié bande konanga marié na ebiep na otanga kombote alors mobali wana abota bana ne misatu na mwasi na ya bengisa mwasi na kin abali pe aboti bana bazali na bango bien mais baza ba genre ba mibali oyo bani ko contrôler nyonso donc nyonso ye moko nde mutu il faut somba loso ye moko mutu il faut sala boye ye moko mutu il faut sala boye ye moko fa kende gauche en tout cas penza bon jimela ka boye ye moko fa sala droite ye moko fa kende gauche droite na monisco boye moi ça va moi malili moi mon qui pesa banda donc faut moi mbangu malili na mimi tricoté là moi si on a koka à sauter bana moi liboso je crois comment basket 14 ans en tout cas moi si on a liboso à koka li sauter donc okanga elo ba olia ye fait muta décider oui ka ba jamais ba bazali le photo lia boye so que fait il le faut yola ta boye faut mbongo osana ngo boye entre temps pe babanda kotonga pe ndako na Congo mais l'air ba yiko kabwana ndako ngo pesa ki achaka ngo pe kana kombo na ye. En tout cas bimisaka moi ba problème na moi c'est liboso likola ndako na batonga na Congo en tout cas photo te kango le quoi to kabwani to te kango mutazo à part na ye mobali wana boyaki okote kango te mbongo nezaki mbongo na yo te ezaki mbongo na banda kosala na mbongo ya bana ye mosona ezaki pena bon normalement ezaki mbongo mobali na mbongo bana mosona a chaka presque le côté parce que voilà pe abande penza kosala te. Moi je na monika discussion leki aboya kine asundoli ne ndako ngo et puis abimi na ye na mboka oya Scandinavie akene na bamboka mususu na bana na ye loko azwaka nationalité mais mobali wana azwaka nationalité te ebi bato mususu balinga ozwa ba nationalité te bazana ba raison na bango soki pe un jour ba osana gouvernement mais au moins mutu pe atangine ba classe malunga te mobali atangane ba classe malunga te mais non série mo ba koma peneti moi président IDPS na kala penza netika basaka ba jara ba politique ba bilo muka bongo mais atangani ba classe malunga te
zwa nationalité na yo azwaka te. Alors bandeko na nga eye osala ke ndeko na biso ndeko mobali avandi aye kokutana mwana mwasi moko azaka pe na mwana na ye moko azaka na mobali te e bakutani bandeko love ande wana ewumelaka koto te 6 mois ezebele basali mariage civil mariage na église donc libala o libala tuna sango ndeko mwasi asepeli ya bali ndako sikoyo na kini esila te bandeka kobundana sikoyo akuta epe ndeko mwasi asalaka aza pose azali na ye na mwana moko basali to babota mpe mwana moko mwasi bazwi mpe zemi à la fin zemi yango mpe esimbaki te mwana yango akufi na kati ya libumu a partir ya wana babota mpe lisu te mwana mosusu aya te donc bazalaka na mwana ya mwasi bana na ye moko ya bota babima bakenda mboka mosusu nzoka nde ndeko mobali na Kongo kuna abala na ye mwasi mosusu avandisaki na kati ya ndako wana esila te amekaka kotonga ngo malembe olie ayebisa mwasi akoto oyo kenga na bala kana nga deja kuna mpe na Kongo donc ntango deja azalaka na mwasi ne na ndako kuna deja na ndako wana Kongo atiaka deja mwasi mosusu kuna botani deja bana mibale bandeko botala ndenge bato baosala bavi na bango bulu yeki na kati ya communauté ndeko na biso na poto ayebaki te ayebi kaka adivorce na mwasi na ye me bato ya bakonseyaka ye babi ekeba mobali wana aza maboko makasi mobali wana akangaka bambongo asalaka nyonso ye alobaki ngai aokanga mbongo na nga te atikala mpe kokanga mbongo ya mwana mwasi wana te abi mbongo na ngai eza mbongo na nga soki abandi kokanga bambongo mpo ezalaki mbongo na bango na bana na bango en tout cas ntango ayaki asololi na mobali abitala boye vi na yo ezalaki boye mpo eza mboka mokie donc ndeko mwasi wana abalaki abande deya koyoka ndenge ni comportement ezalaki mais mutu moko ayebaka te ke ndako bolalaka te okoyeba te bato ebele bakondana mwa mwasi wana obomika libala parce que mobali aokaba te nzoka nde subasima mwasi azalaki mobali azalaki na mwasi na Kinshasa akomaki kokende Kinshasa mingi soki asali kaka une année akoti chômage ake Kinshasa 6 mois 7 mois azongi lisusu aluki musala moko kayuka kaka une année donc mwasi wana amonaki trop c'est trop même aza na Kinshasa azolandela mbongo ya bana donc mwasi wana étouffement ya mwasi ya liboso akendeki mpe alobi na longwe mpe Scandinavie oyo mibale ntango aye yaya awa mpe na Scandinavie mibali ozwa bango wapi awa mboka moko compliqué mabala problème alors ndeko na biso asali bongo abi alobi na bala na ngaka nga mona ogérer nga mona ochanger nga bato mosusu bazalaka inchangeable achange kaka mokie côté gérance et pas gérance parce que eza mbongo mwasi akuti deja na banque na ye akuti na okanga mbongo nendeni mais côté kaka ya bulu yeke azalaki ka bulu yeke mwasi wana na Kongo azalaki sikoyo aye koswana mwasi ni awa babala niti basali lokwa neti moi bien commun kandi tobala na bakongolais entre guillemets bien commun alobi nga naza na ndako na Congo boyeboye en tout cas mwasi abaki ok mbongo yo ozoganye continue kosisa ndako oyo nga na oganye tozolia tozosala boye bandeko wana eza kocontribue te mobali aocontribue na ndako te mpona sisa ndako ya Congo eza ndako na bino banda kokomela nzoka nde mwasi mosusu azalaka kuna entre temps yo ozoleisa ye ozofuta assurance ya voiture ozosala tout mais salaire na ye akangaka asisa ndako wana Congo mpo eza bien commun na bino nzoka kuna na Congo mpe abala mwana mwasi wana civil awa mpe na poto abali civil bandeko mwana mwasi wana mosusu mpe ake Congo akomi kuna akuti mwasi moko mpe boye apresente ke oyoyo aza locataire napesa ye boye aluwaka ndako nyonso to ok bango siko bakutela bakomai na flat ye mama na yebika aza locataire ake mpe kuna asololi na locataire nzoka nde azosolola na mbanda ote locataire mais bato mpe bazotuni omonaki ata bilongi ya bana mpe antuka bana yango
baza vraiment na batre makasi te oloba mpenzaki oyo bana ya mobali na nga amoneki mpe bana yango mpe etiki mpango bakate mpe bana yango bakina bango classe donc amoni bango mpenza te mwasi yango mpe azalaki na ye te aye oyo ayamba mobali no basi bakodaki ye mwasi wana ake Congo 2 fois première fois ake na mobali amoni mpe ndako akomi kutu motive akomi siko mpenza kocontribue kopesa corps et âme ndako ya Congo wana esila eza kitoko bandovanda wana boye na boye bandi mpenza koyebisa bana mobali siko mpenza afungwami deuxième tour mpe mobali kutu atikali koto oyo ye akenda kotala mama na ye ake mpe kuna akutani mpe na locataire ayebisi en tout cas merci ndenge ozotya ndako na biso soin nzoka mbanda na ye aya kutu liboso na ye na libala mobali abala ekala ntango azalaki na mwasi ya liboso na kati ya poto awa bandeko kolalaka basoupçon bandeko na ye kaka mokomso atindi bandeko ne na quartier wana ndako ya nani ndako ya mama Lili o mobali nde azalaka na poto mobali nde azalaka na poto wana siko oleki ya mwasi akenda bien mobali azala na poto ko mobali azala na poto baza na bana bango mibale bazalaka bien mobali nikuta ayaka mingi omoi ata mosa ye asali 6 mois awa boye na boye abi ya solo azalaka locataire te alobi te azalaka locataire te abengi yana yabi yaya tala makambo nga na yoki boye yana ya vérifie bandi kovérifie banyonso babi oui azalaka locataire te ye koyinda na Scandinavie moi oza na tomboki nzoka nde oza boye antuka na okontinue na yo te obebisi olekisita na ngai olekisita na nga bambongo na nga na banda ntango nazalaki nga moko nazalaki na ekonomi na nga nazobomba bambongo na nga banda nakomi na yo naoleisa yo naolatisa yo bambongo na ozokenda yango Kongo tonga ndako nzoka nde obala kuna abala mpenza ti mwasi wana ake koverifie ti na commune akuti mpenza mwa ordre mokie ya Congo akuti mpenza badossier ko babalana ye pa ye na badossier na ye abalani na poto mais ye abala ya 20 donc ndako wana ekokonte na mwasi ya poto te mwasi ya poto aleli adivorce ntango adivorce bandeko na komi koshite mobali wana abengani ete ezalaki ndako na ye babimisi ye leta apesi ye mwa bachambre bapesaka nano bato en attendant ti bapesa ye mwa aluka mwa ndako mobali yango sikoyo aye kokende Congo azwi adresse na ye atiaki yango epai ya garçon moboka ya congolais papa mobo ya congolais papa yango mpasi akufaki kutu akutaki kokufa ntango sikoyo atie yango bandeko na nga ake Congo abosanaki na ye kifale arenouvele mikanda na ye parce que aza na nationalité te bandeko nationalité oyo bato ebele baboyaka bakamwisaka nga ndeko na nga soki oza na occasion ozwa nationalité zwa nationalité même passeport no espéré oza no cap parce que permanent nayebi ya bamboka mosusu ndenge etambolaka te mais oyo ya Scandinavie précisement ya Danemark ezalaka nango permanent te babenga yango kaka ozwi mokanda no libela parce que okoleka so na baquestion te so bali barenouveler yo mais mboka oyo nyonso eza na kati ya ordinateur ntango ozozwaka passeport na yo olekisi awa na immigration mpono obima okende Congo okende wapi eza déjà enregistré soki ozwaka social ntango kozonga bakati yo mbongo yo moto social ozwi mbongo wapi okende na Congo bi ozwa avion ofoka justification ozwi mbongo wapi parce que social bapesaka ekopermettre yo te ovoyager osala bodon social wana bayebi bakalikila yango ofuta ndako olia osala boye sikoyo yo ozwi mbongo wapi donc cela veut dire que social na yo eza ebele bakodimio social soki mpo ozotinda mbongo na Western Union tout eza enregistré soki osalaka te okozwa problème soki oza na permanent ya awa 9 mois oza libanda mboka babotoli yo mokanda siko wana permanent ya mosala ya ndeni mpona nga na bima 10 ans libanda mboka so nazongi naza toujours bienvenu
mais yo ozana mukanda ti soko bimi libanda mboka 9 mois il faut pesa justification soit toke sala la mboka wana ozokotsa ba papier de paye et des fiches de paye no koto yo soki okei kaka boye ba pesa ka 3 mois faut zonga la katia soki 6 mois ka 9 mois koki siko papa wana balotanga ke Congo ake kovanda kuna lekisi 9 mois avant de retourner une année soki koluka ayebaki yango pe bien pona zaka soka ke 7 mois azongi pona yebi makama mukanda na ye même balotango ake kosala une année soka kangamela kitike zangaki ye soki problème ni ezwaki kuna bande ko toyebi te tanga ye kozonga kana kati aéroport alaxika passeport boye bakangi babi séjour na yo ebebi na mboka oyo ozozonga ne bandeli okende ko justifier obanda osala nini na Congo ezalaki ni makambo nini papa wana parce que mukanda na ye mpe ezalaka mukanda bangunda ti après bangunda biso tozalaka so ozwi mukanda bangunda après 3 ans okokolongola yango ekomi mukanda normal parce que mukanda bangunda okozonga na mboka na yo te yesko après 3 ans longola yango ekoma mukanda normal ekoma lokwa mukanda ya biso ababenga yango ekoma lokola mukanda moko boye comment on dit net humanitaire bandeko bakanga bazongisi na centre ya ba demandeur d'asile papa komolela akomotinda bato babondela mwasi ne ya awa oyo nazobongela mwasi wana Congo totikala na yo vraiment nazolakisa yo kutu nali na oteka na nga lupango yango nazoteka mpe ndako yango mpona ondima libisa ngai tosala isu basala neti na asandol ndenge azalaki wana na bacentre baréfugie asala su mariage donc mwasi na limbisa ya sunga ye akende kobala ye kuna na kati ya centre wana mpona tikala boye parce que balobi tozomona raison tokotika so na mboko te bana na yo bazalaka awa te parce que bana na yo baza badanois mais bazalaka awa te biso raison tokotika awa tomoni yango te donc ndenge eza wana vraiment limbisa biso il faut kaka obima oluka raison mosusu soit obali danoise soit faut déporter ozonga parce que tomoni obimaka pe mingi tomoni ke na mboka na oza mieux loko oza na nationalité awa te tomoni awa osalaka mingi te soki osalika une année 6 mois okati ozokotisa bataxe ya malunga te vomi oke na mboka no kuna oumeli une année ovandi kuna bandeko mwasi na alobi jamais bato babandi kobondela ye na koteka ata ndako na pesa eza ata libala ya cope mwasi na alobi jamais bandeko karma existe mwana mobali wana bavandisi ye 7 mois na kati ya centre baréfugie fermé lelo tooloba boye naoloba kutu mwana mobali papa aza mwana 1962 et 61 bien 62 asa koksi 60 ans asa koksi 60 ans bazongisi ye na Congo naye koyoka losomo na bi nayebi ye bien tosuna ngabi mama na ngai abi bazongisi ye ngabi Yesu masi ye omoni nde bato bazongisi ye na Congo kuna aza na eloko te kaka ndako wana banda otonga soki mpe esila ye sikoyo so pa ovivre kaka donc nayebi te lokola pa uti poto lokola pa azalaka moluba ta mosoki otya motu epa fashi toyebi te mais bazongisi ye bandeko na ngai donc banda bazongisi ye 5 mois ekoki banile biloko ne tout mikanda na ye tout interdiction okota Danemark pendant 5 ans donc soka kobundana akobandela ba donc tant ba pesi interdiction okota Danemark pendant 5 ans eza kwa ba pesi na Schengen mobimba okota te bandi kotala aya poto biso to ya kokute na poto ngale na ye poto ya sazu mukanda na ye tozo kutu kwa envier bango wana peza to envier ki bango ko envier za mabe tokomi baninga bazo mikanda na bango boy na boy tokota kutu concert mo beta aw ya chala mwana yaka ko beta aw tokota kango na kala tela bango batemikanda zo sepela biso ka bangunda
tout le monde a bango danser anda on peut comme ma voiture moi qui toko boy et ça j'ai voilà ba Mercedes boy tout le monde a danger mais lelo ba bina Congo a komi boy a komi sinda kuna a tcheba komi a tchemi pikwa ba locataire chambre mutu moko a loué a mutu moko a loué a mutu moko a loué a to boité a olia na mais eloko yo okanisa kite ke na zonga na Congo na modèle andengwana oyebi ndenge salaka ozozonga na Congo na 30 kilos soki 20 combien de kilos so 24 kilos biloko nonyo sozali nango na poto awa et puis bapesi yo bapesaki soki batuki $200 na kocha gouvernement bomoni tous ces pays ici-bas bandeko mibali boyeba eloko ni olingi na vie ya ndeko nanga soko ozwi occasion ya kozwa nationalité zwa nationalité on ne sait jamais soki azalaki na nationalité na ye ti lelo atikali mpe kosala na gouvernement te ti lelo asali eloko malunga te abanda koboya nationalité pourquoi donc raison moko ezanga ntina oyo parce ke naza soki membre ya UDPS un jour na kosala ti asali yango mpe te eloko te likolo nini vie ya mobulu olingi okende okosa mwasi ya kisasa olingi okosa mwasi ya poto on ne sait jamais stabilité na bacongolais eza te bandeko ndako yango oyo eza na Congo na suki ekomi ateka yango mpona anégocie pa mwasi oyo azalaki awa bakabula mboko abala ye lisusu mpona apesa mikanda parce que akoki mpe korebala ye akoki mpe koloba ke azongisi ye bolingo na bango ezongi atia adresse epa mwasi aye kovanda epa mwasi leta alingaka abenga na ye te parce que akomi na mwa relation moko boye ya mutu mukanda na kati ya mboka me mutu akoede amonanaki te mpona nini anyokoli milimo ya basi bandeko na nga na suki wana vraiment beau partager et puis tolamusaka toujours conscience toyebake kosala baninga mabe eza kitoko te a bon attendeur sali des gros bisous à tout le monde bye bye bisous bye